mbote na bino balandi ya mikolo bana mikie basi pe mibali oyo ezali émission na bino je vis avec Jésus. Je vis avec Jésus et ambi mosali monene na nzambe makambo memeli biso ndeto koyeba biso nyonso tout ensemble. Sans plus tarder na pesi mbote pas les grands réalisateurs Arnold et papa Mapasa sans oublier na batu nyonso tout oyoyo bakolanda biso siko Oyo, tant que vous avez mon côté, je suis accompagné avec elle, maman Oto Yambi, ndeto ko découvrir biso nyo surtout ensemble, soki ezali nani. Mbote maman, mbote papa. To sepeli mingi ndeto Yambi, soko ko se présenter pa ya ba tous les spectateurs pour ba yeba soki ozali nani. Merci beaucoup papa, kombo nanga maman Samer Sabou, servante de l'Éternel, femme battante dans le Seigneur. Femme battante dans le Seigneur. Toyambio malamu, maman Sabou. Toyambio et puis ba téléspectateur pe bayambio malamu. Maman na likambo o toyeli lelo, tito lobela natina na likambo wana. Femme battante dans le Seigneur. Yango penze ezali nini? C'est une association ezali ONG, ezali nini? Asbel eza penza au juste nini? Nous sommes une association des femmes battantes dans le Seigneur. Et cette association est composée de plusieurs dames, dont je suis la fondatrice de l'association. On a la vice-présidente, on a la secrétaire et on a le caissier et tout. C'est une association bien formée. Kasi mosala penza ya association ngo ezanini? Ezaka ba prière komataka ba mangengenge ko kitaka ba luzizi la au juste kuna na kati penza bosala kanini importance ya association na eza penza ni ka basi basangana nde ezalaki pona makelemba tope moziki penza femme battante dans le Seigneur penza utilité nango eza nini? Merci beaucoup papa. Femme battante dans le Seigneur, to bengango basi kati na nkolo, basi amakasi kati na nkolo pambate. Poto za kati ya bonzambe. Eza moziki ndengo lobeli te ndenge za kana ba mama na biso, mais eza moziki ya kati na bonzambe. Basi to sangani pona koluka intérêt commun na o etali kaka bonzambe. À part ça, toza na musala mususu te o ya moziki moko to sala quelque part ou soit te ezara makambu etali bonzambe tout court. Parce que objectif na bino ezane ni place wana na femme battante. Objectif ya femme battante eza ya ko relever les femmes qui sont faibles. Parce que na mikolo na biso ya lelo tozomona basi toza na kati ya ba difficulté énorme ou peut-être en soi mingi bazana makasi ya ko s'en sortir te. Et nzamba pesi biso makasi ya ko rassembler basi wana, ko motiver bango afin que ba telema ba mona te que solution na bango ba ko trouver ngo ailleurs te si ce n'est que na sena makulu nzamba. Wana eza ba fille mère nde balo baka. Te papa ezaka ba fille mère te. Ba maman nyonso parce que kati na association to tangi catégorie ya basi te. To ponaka te. To yambaka nyonso ba sorte nyonso ya ba maman parce que mingo komona basi lelo ope bazali na bozwi na bango na ba misala na bango basalaka. Mutu azomona ya azobima azoke kosala misala azozonga mais o ezoleka kati na ye ezolia ye nzoto mutu mamona ngo ezate. Siko mutu aza na makoki ya kopesa ye solution na kati ya situation oyo aza nango. Malgré apparence ne balobelaka biso l'apparence est souvent trompeuse. Mais on mutu azoyoka kati ya motema na ye c'est le Seigneur nde mutu ayebi. Yango moni na kati na yango ya kati ya femme battante tozoke na kokundola basi oyo bamona ke espoir ese sila pona bango. Bamoni esika ya kobanda te malgré bozwi na ye, malgré mbongo na ye, malgré état oyo azali. Malgré pe kozanga na ye. Mazomona te lolenge nini ou commencer ou débuter pour ne s'en sortir na eloko moko songolo pakala. Malheureusement babi basi batonga mboka te. Est-ce que association oyo kene musika te kosuka nonka na nzela nde to mona ka ba association mse sukaka. Papa lokole eza pe idée na yo puis oza mwasi.
eza idée na ngai te mais eza etinda mi epai ya kolo mpo soki nalobi na makasi na ngai ya kibomoto na okoka te lokola eza message oyo ewutaki na ye moko nzambe enfin ke tocreye association oyo papa tookóma nango tikino na suka esuka na nzela te pamba te nzambe soki apesi mutu vision apesaka ye mpe provision na provision oyo nzambe apesaki bino. Comment est-ce que vous allez recruter baso bazana ba problème? Vous allez passer par la rue bosala ndenge nini bokotina ba invitation moi so azana problème aye pa ina ngai au juste côté na bo s'organiser ndenge nini pona koyeba d'abord un bato bazana problème et puis de deux pona ko recruter bango po baluka moye bakutana na bino. Merci beaucoup papa. En tout cas pour la question on a ko répondre au boye. Nantela ya église tozo kutana. Tozo pesa ba annonce. Nantela etandolike ndenge pe tozo loba boye ba maman bazo yoka. Parce que moko na moko bisika vandinga na yo to yebite. Mais moko na moko bisika za mama nyonso bisika zwami. Ayebi eloko ni nezo tourmenter vie na ye na ngonga oyo. O mutu sengela pese solution ezaka nzambe. Tokotambola na babalabala te pona koluka batela biso itando pona kopesa message et na nzela ba église tozo pesa message ba mama bango moko bazo ya ko s'adhérer na kati association et tant totambola kana ba église ba oyo baza ba représentant légal ya ba église wana ba pesa kabiso moi temps moi minute ya ko solana ba mama afin que ba comprendre eloko nini to na ko apporter bango na boyoki yo ozoloba malamu est-ce que ça ka pona bato bazana ba problème spirituel to pe lisungi pe koza na kati wana te papa ezaka ka pona bato bazana ba problème spirituel te parce que boyebi ou savoir to tikaka koyekola te même ata na domaine ya classe balobaka na biso classe esila raté même ata na kimukolo wando otanga kaka même lelo nde toza lelo so na bina zonge la classe na zonga classe donc boyebi na nzela ya nzambe esila raté tokomona ke anga na yebi nga na sambelaka makasi nga mutu akoka na makamba bonzamba za te biso no tozaka lolenge moko mais Dieu nous fait grâce na savoir oya te kati na moko na biso atie batashi ya mutu na mutu ayebi ke na problème tel ekosenga mutu tel po apesa o solution na likambu tel ekosenga mutu tel même soki totali na lolenge tali malade na nzoto ya mutu docteur a opéré mutu myome asalaka mutu opération pour opérer maladie etali myome docteur wana tenda ko opérer lisu docteur wana tenda ko sala opération na mutu abukani lokolo chacun de nous a ses tâches on nzamba pesi tâche na biso femme battante to ponite et tali peut-être que posa maman pasteur okuko associé na biso na femme battante te o posa maman boyeboy to poni eloko te pamba te biso nyonso tozo salela kaka nzambe moko biso nyonso tozo sangana pour un intérêt commun biso nyonso tozo sangana pour na trouver solution na kati ya bakolela na ba détresse na biso pamba ta to lobi keza na basi misusu oyo ba monique bakoki ba yebi bonzambe peut-être tantôt koleka biso toboyite menet makambu etali bonzambe mutu aleki mutu azalaka te pona savoir oyo yebi nzambe peut-être akoki ko utiliser kaka nga na lobelo eloko moko o peut-être bana ko ignorer nango mais babengi au professeur soki na comprendre que kozala pe mutu alandi émission azape na ndeko ne moko azana problème moko songolo to pakala apesi numéro pa ya femme na association nde association ko pe ko landela na ndako to sala rango donc c'est que lisungi pe zali lisungi ezali ya mingi banani bazana sima na bino papa te baluki parti politique papa mokonza mboka azana sima opposition et bandaka boye papa na likambo wana on a un seul soutien c'est notre Seigneur Jésus ya solo wana yende lisungi ya femme battante tozana mutu moko te toki ko tuta bazana sima te yende force na biso pour ce qui to bimi lelo devant etandolike boye papa eza parce que nzambe wana nda pesi biso nzela yende mutapesi biso makasi yende appui na biso yende fondateur ya ba femme battante yende ce qui to bi ba partenaire le plus grand partenaire de la femme battante c'est Seigneur Jésus-Christ
Est-ce que bon on rappelle l'association Sosunde to ba kendaka na ba boko kendaka pe na ba homme de vieillard na ba orphelinat bo kendaka pe ba kuna bien bozo suka kana po ba kamba église to pe na makamu na nzela. Femme battante papa to kitara partout selon recommandation divine. Ndeti naza ko annoncer déjà le 29 décembre oyo toza na descente na une des orphelinats de la ville na Selembao. Le 29 décembre. Maintenant, tu as commis en haute. Non, tu as commis mais tu as commis avec l'appui de Dieu et Kosimba. Mais solo ya boye, tu peux makamba boye senga rapé moi. Na epité so kuna kuna possible koki. Est-ce que muta rose appena moi li panel ora bokende kotika kuna moi jus, moi sac à farine, a repé kosunga ko s'associer na bino po bokende kotika ngo na orphelinat kuna. En tout cas, merci beaucoup papa, la porte est ouverte. La porte est ouverte pour tout le monde. Moutounion soit Monique Azana makoki na ye. Apé sa biso confiance te mais apé sa nzambe confiance ou abengi biso. Parce que biso tozaka comme instrument par lequel on nzamba za ko utiliser afin que ya ko apporter quelque chose na bana wana. Pas maté ce qui total na kata bana mingi bazala acquisé pardon injustement. Na sorcellerie mingi peut-être que bazaka borfelin. Mingi pe baboti baza na bomoi mais à cause ya injustice moko o ekomela bango ba bengani bana wana à cause ya ba pasteur rebelle ba prophète rebelle to yoka ba pesi ba message to accuser ba tunyon sote mais to ba o bazo tambola dans le faux oye na famille o accuser moi na lokola na kopesa ndangisa ya bana lokola moi na za na 12 ans o accuser kazana kindoki or que la sorcellerie c'est une maladie comme ma maladie nyonso. Et si là ka nandela ba prière nandela kondima ekosila mais mama malamu tango yokelo kwa bongo olomema mwana na ona nzela losambo obengani mwana et mwana na lelo akiko se retrouver na 4 orphelins lokola orphelin comme orphelin nyonso mais azana ba parents biso totali catégorie te biso nzamba lobi na biso te okuna o azana kindoki to ko soutenir yo te okuna te papa. Biso to poni te mwana nyonso aza mwana mobola nyonso aza mobola nzambe na biso aponi catégorie te pamba ta lobeli biso na livre ya Jacques 1 verset 7 la vraie religion authentique est celle qui soutient les orphelins et les veuves. La vraie religion, ils ont soutenir les orphelins, ils ont soutenir les veuves. Nangi penza na kundola pe lisusu. Au fait, biso za na Kinshasa ouais. Ah Kinshasa za awa ba orphelinat pirate pe bima ebele. Oyo to mona ka biso nyonso tout. Ba koma kokota na ba bis ko senga biloko, bana ko memaka biloko na banzela, ba orphelinat pirate comme ebele bokindo rotike loko kuna, ole ba orphelin baza na kati wana balia, o mona muto asalisa orphelinat e commande bilanga na ye. Sikoyo a partir wana yo royeba ndenge nini ke non orphelinat oyo eza pirate na ko pesa loko te na ko pesa loko te. Papa, en tout cas, on est de femmes battantes dans les seigneurs. Nyonso yabiso to salaka ekumba makananzela lisunga molimo mosanto. Si tozui mbano ya kokita na orphelinat c'est les morts, c'est parce que c'est Dieu qui nous avait parlé de ça. Zambenda lobe la kibiso afin que to sala descente na biso na orphelinat wana. Et ça te keza na makanisi na biso te. Na boyi te menga esalaka nga pasi. Kotala lelo nazomona bana wana o esengeli biso bato tozwami lokola ba association ba église to protéger mais to komi ko livrer bango à la merci de tout le monde. Nazomona na ba marché bato bazobana bazotambola lisunga ba orphelin basimbisi bango bakitunga siko devoir voilà papa siko devoir ya yo mutu nzamba pesa ki likanisi ya kosunga musala na yo ezawa parce que tango yo sali orphelinat eza po sunga mwana na atanga classe po sunga mwana na azala na éducation malamu po sunga mwana na alia malamu mais na moment esengela kende classe na moment esengela atanga yo zo tambusa ye na balabala
Si vous savez que tout ça, on a intérêt na biso personnel. Na bafla munene. Tout ça, on a intérêt na biso personnel. Et ça, on a intérêt à kosunga ba orphelin. Netinga na minute yo, na bi ke na sana eloko moko ya kosala. Bon, zo mutaza maladie, ba exposé wana na maladie na ye, na défaut azana. Boko mi ko bele la sungande ko oyo sungande ko o. Na moment il fallait botika ye na hôpital. Azwa ba premier soin. Yo na etinda onzamba peshi yo moko kita sur les lieux loba na ba onyo so ba koyoka yo baza kozala sensible parce que nzambe tanga pesa ka mutu mission ayebi ataka sensibilité na ba oyo ba koyoka afin que ba apporter main forte na bango et ba oyo ba koyoka yo nde ba ko contribuer pour osunga mutu wana za na hôpital. Et non, on l'a sous muto azan na kati ya faiblesse, on y a ko exposé na balabala en étant malade pour que ba tout temps ba kotala e ba yoka mawa ba apporter quelque chose te papa. Le 29 décembre na Selemba. Na Selemba ou papa. Donc tozala biso nyonso. Avec l'appui de Dieu on toko kita, toko koma. Et inda tozala ko. Mbula ebeta te biso toko tosa o eza motindo ya papa na. Eza radio te, eza TV nde balobika le 29 décembre tozala biso nyonso tuna femme battante kuna na Selemba ou bapesi na adresse te kolo abombi po nzambe pa bomba komba David abomba komba David abisa Samuel te que non pambola David abika na ndako Isa mais abomba komba David ndepe mama a bombi kombo ya orphelinat o barokende kuna yango nzambe la sika ka wana ba orphelinat mususu baro zali sungite ba orphelinat njile zali ya masine zali ba orphelinat partout même na ba Congo il y a ba orphelinat zali baza bien encadré beaucoup makune zate nzambe la sika place moko s'occuper ka wana nzambe la biso nzamba ba limite te nzambe la biso azanzambe ya ba parti moko quelconque ou ya kopona batu te to ya kopona ba orphelinat te nzambe la biso nzambe o ya kitaka partout pour ba Bible le biso lo boko na eza mokuse te. Il n'est pas non plus aveugle pour amonate amonaka partout. Le lenga tindi biso na Selemba ou le lenga kotina biso na njili le lenga kotina biso na bandal le lenga kotina biso na ba Congo le lenga kotina biso na Lubumbashi partout femme battante kotambola na poto pe borfeli pona kosunga papa nzambe la biso to limité ete nzambe la biso to limité mais mutu azana posa achape loboko nina kosunga bana akoki kotika bino te akoki kotika biso ko bako yeba ndenge nini ke no mutango ezaye soko ko pesa numéro na yo pour soki contact na yo na bato nyonso to ba sepeli o pe soin pesa mele pa na bango o ba assurance que non so ba pesa loko na bango ekede na place ya mabete loko lobi ke molimo centre ndem te tindi bino na Selembao alors batu peut-être baza pe toucher ba lobi ke non bon biso loko la kuna za makama molimo loko la kuna nzambe ndem ta zotinda c'est que so to pesa loko na biso e rekoma po ba musuba biloko c'est comme belé kalizaki mutu soka za na poto atindi eloko po bandeko ne bakabola bapesa pe ba o bazanga lelo koma ba ye nango bakoma koteka koma ba bilokos musu mutu akotindi eloko na ye e comme lo bilokos te nde ba pasteur musu to yoka e koma ba bilokos okoko pesa numéro po batu ba ye ba ko bazwa yo po boso na bandeko nyonso baza na besoin ya kosunga bana wana okosunga biso te mais ozosunga bana wana po nzambe nde mutu akomona biso tozaka canal nde na utaki koloba pour na bomona biso contactez-nous plutôt na plus 243 90 27 35 60 plus 243 247 35 60 wana eza numéro na biso pour qui va contacter biso bakozwa biso moko femme battante et koli na bango et kokoma en bonne et due forme. Merci beaucoup tolandi biso nyonso na bokebi wana ezalaki émission na biso je vis avec Jésus toyambaki wabino mama Sabu Sumer yende azali mama mokonzi ya makanisi malamu o nzambe apesi biso la femme battante mais tolingi totikela ye peut-être azana liloba ya suka o akoki yebisa ba téléspectateurs o baza kolanda biso siko ne tande ya moke alobi nini pona kokabwana na bango na
émission oyoyo mama olobili kamonini ya suka pona bato bazolanda ba obalingi ba soutenir pe ba obalingi ba kota na kati ya nini esenga mwa lo meya avant kokota to esenga forme taza na mwa eloko na pochi to boza ko yambaka basi nyonso ndenge yo zolo bawana to pe mwa songo faza la mwa mayele to pe oka ba kizengi wana bozo kota bato nyonso bozo kipete zo yambaka biyamba ya mamolime ko bongisa to eza nini expliquer biso pression na malamu femme battante papa eponi catégorie ya batute femme battante toponi genre ya mwasi te toponi catégorie tende na uti koloba lolenge ya non ezali kaka te ke ba papa baya te même na ba papa parce que biso nyonso on est corps du Christ on a sina longo ki déjà te papa ko ki komi longola te parce que biso nyonso on est les époux de Dieu les épouses donc tant tozolo ba moi si ça veut dire épouse selon Christ donc nami bali donc équipé te na ba papa na ba mama to bengi bino nyonso na kati association femme battante dans le Seigneur baya bazali boye bakozala boye imalamu to poni catégorie te moi si comme mwana mobali comme jeune garçon to bengi bino nyonso na koloba na biso ba nyonso bozolanda biso ko perdre konzima na yo te na ekolobela obatela konzima na yo pesa nzambo apesi biso etinda oyo confiance na nyonso nzamba kosunga yo nango pona ko soutenir bana wana ekokoma komisa yango ekokoma tikino na bisika bana wana bazali en tout cas bosala biso confiance bosala biso kutu te plutôt mais bosala nzambe oyo abengi biso confiance afin que mapamboli wana bokozanga te ko bénéficier nango bokozanga te ko bénéficier na yango. Merci Maman Sabou, merci tout le monde. Oyo apesaki matoi na ye na kolanda émission Wabino Je vis avec Jésus. Oui, nous vivons vraiment avec Jésus. Donc merci na les grands réalisateurs Oyo Akambi émission Oyo équipe technique Nemo Bimba Papa Mapasa. Ndeto bengaka ye merci na ye penza pe merci na ba église nyonso tu o balandi mbela ya mama pe na batu nyonso tu atozana ndeko na yo mobali to mwasi balobi femme dans le Seigneur atozana ndeko na yo ya mobali azana ba problème ata problème ya mariage ya conjugal ya libala ya malade ba problème nyonso tu association eza na pona kosunga ezaka pona kopesa mbongo te na prière na conseil na makambu nyonso tu ezali ndenge kaka aleki na ko expliquer biso ezaki wabino Noël Samson il faut ma frère de sa robenga ndeto zaki na bino na kati ya mission oyo je vis avec Jésus. Ciao.